Mais même Kabila professeur Lokuta. Zone niveau, un serviteur, un prophète, soit disant un prophète de la nation. Il y a un prophète de la nation à la raté. Un prophète de la nation, ok, mais ma prophétie à Lokuta, pas président de la République, pour pas payer son bon. Mouton dans le tombe, premièrement, on a un peu Yami Baleblonio sur la TV Lokuta. Ils ont un témoignage, ils ont une prophétie. Maman, Aramosa Nzambe tenga biso de un commerçant. Na biso message o ebele ba okanga bango. Ngana yo to fana na plateau na yo. Et d'accord le 6 janvier 2020. Na loba biloko. Ba sala Nzambe beleza ba bisa mitaka bona mposa. Ba sala Nzambe bele ba okota ba prison. Mais aujourd'hui, je me rappelle de ça. Et voilà, très chers internautes de Cléboa, bonjour, bonsoir. Chez vous, tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez depuis chez vous. C'est Magali Congolo, la Black China. En tout cas, il faut déjà que non, désormais, bon, dans un Magali Congolo, donc on a Cléboa, toi qu'on a des adresses, cléboa.com. Je dis un grand merci à Pichou Mangaya, la boss ladies. Pourquoi pas à Tonton Banda aussi. Merci beaucoup. Nabana Mama Lupango Nyon surtout, les amis de Magali Congolo, na Moni Bino Nyon surtout. En tout cas, ma banga na bino bandoya moko au fur et à mesure émission zo coach na repé ça mbote na chacun de nous. Merci beaucoup à notre caméraman. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup na batutu balinganga. En tout cas, vous s'abonner à massivement na Cléboa, Magali Congolo, désormais ici, donc, ça vous avez besoin de Magali. Comprenez que l'actualité oblige, Makamune, aux autres Internet, tout le monde a beau la vidéo tous les jours, pasteur, Sali, pasteur, l'équipe. En tout cas, moi, Magali Congolo, n'a pas qui sont insensibles d'été, n'a sensible à sujet, surtout il y a pasteur, il y a le lobo, n'a vraiment en pagne, Bomoni, ils ont bien, n'a vraiment en pagne. Na to si pena mobeko ya Bible nde lobaka ero kutana basali ya Nzambe ero kutana Nzambe il faut ko lata penza na ndenge longo bani yango bomoni lelo na kienango vraiment na maputa. Merci beaucoup la bino ba abonné nyo surtout il y a Cléboa. Aujourd'hui je vais recevoir pour vous apôtre Trésor Kabouya, c'est un apôtre, jeune apôtre mais apôtre até akabien apé sabani bien. On va parler sur beaucoup de sujets. Bon voilà. D'abord ba sujet to sola, lelo on va toucher premier sujet ça le prophète et les prophéties. Deuxième sujet les divorces dans l'église. En tout cas, tout le monde a dans l'église, la communauté congolaise, l'église et la communauté congolaise, ça fait énormément mal. Bah avec lui, on va essayer un peu de débattre, de parler et puis de décortiquer si j'ai vraiment à me expliquer biso. Mais avant tout au côté d'un sujet, tout ça nous beauté, na apôtre Trésor Kabouya. Bonjour. Bonjour maman Magali Congolo, bonjour. Boni. Ouais, ça va très bien. Dans le monde, il y a des confinements, 5 mois de fin, mais le Seigneur nous a fait grâce, il y a tout le monde à nous sous les lots. Voilà, parlons des confinements et confinements. Apôtre Trésor Kabouya, comment est-ce que Bino Basala Nzambe, il peut tant que Moussa Nzambe en particulier, comment est-ce que tu as passé ces moments, il y a confinement, et puis Sangoyana, il y a coronavirus, Bino Basala Nzambe, vous savez qu'on dernier. Bon, en réalité, je vais dire merci d'abord à Dieu, au APC Bicho, opportunité, il y a aux Alibosa, Bandeko, Balanda Bicho. Confinement, en réalité, confinement qui n'a pas à chaque fois, confinement qui est l'église locale. C'était pas l'église corps du Christ. Bicho na kati ya confinement, je travaillais, tobando sambela et tobando sungabando msuna ba prière et li solo ya coronavirus. Et ça, il y a cicaté pour nous. Je crois que ça, une mission, mon corps, le 6 janvier. Sur une abossanité le 6 janvier 2020, on a fait un message sur le coronavirus. Bon, tellement, tous les bateaux, tous les banina, nous tenons bien pasteur à miner, nous avons pasteur à miner, moyen de message à la force à quitter. Mais du moins, monsieur sous-seigneur a en avance. Et on a un coronavirus, il faut comprendre c'était le langage en Zambie. Donc c'est ça. Merci beaucoup, pasteur apôtre Trésor Kabouya. Maintenant, mais quand un peu qu'on dit solo, sujet à le prophète et les prophéties. Par là, on va expliquer sur les prophètes et les prophéties. Quelle est la différence? Entre les prophètes et les prophéties, premièrement, prophète, c'est un mouton
azui oracle aoki message ya nzambe aye à transmettre en et pas ya batu. Et la prophétie est un message, donc c'est-à-dire la Bible dit la prophétie est là pour l'édification de l'église. Donc prophétie est un message ya nzambe. Nzamba lobeli musali nende na zabo, nzamba lobeli nga na pesho message, c'est ça la prophétie. Mais la prophétie et les prophètes c'est deux choses qui est différent. Le prophète c'est quelqu'un qui a le ministère prophétique. Lorsque tu es je suis un apôtre dans un ministère apostolique. Donc la Bible est toujours dans Mukanda Ephésiens chapitre 4 verset 11, Bible donne 5 ministères. Le premier ministère c'est le ministère apostolique, le deuxième ministère le ministère prophétique, évangélique, pastoral et doctoral. Donc prophète ça moko na kati ba lotomo na ndenge za m'appelle sur lotomo prophète ça moko na kati ba lotomo. La prophétie est à parler à la part du Seigneur, c'est-à-dire c'est ainsi dit le Seigneur. Lorsque je dis ainsi dit le Seigneur, je suis en train de prophétiser par rapport à ce que le Seigneur m'a dit. Monaki prophète Denis Lessi a dénoncé ba magouille surtout les kakanaka c'est ba prophétie ba pesaka. Yope étant que prophète parce que pesaka peut prophétie aux appels apôtres. Démarche à prophète Denis Lessi. Est-ce que c'est bien pour un serviteur de Dieu? D'autres pas dans le bas et ça malam d'autres pas dans beza mabé. Pourquoi dans le bon décence? Parce que premièrement ça malam pourquoi ayo comprendre que nous bazaki dans les bontés. Bazaki dans les bontés, Chikoyo, Denis Lessi ayo comprendre que nous makamoto sala en tant que basali nzambeza mabe. Il faut te dénoncer yango. Abandi ko dénoncer yango. Or pendant que yemoko zana ba intérêt déjà, il y a ba faux prophétie o ya pesaki. Azana mituka azana ba professeur lokuta azana mapangu asoma na ba professeur lokuta ana mbongo ale asoma na azana ba professeur lokuta siko tanga comprendre que non eza mabe bona ko lobate na comment je peux expliquer na yebita no ba comprendre des mabe to nza même ta pini to ndeni je sais pas soit ta musa moni que non bisika zala ki azali susute akomo luka a dénigrer ba ninga mususu de na sens wana mais or baza aye aluye mo le bien au clair abi que non ba tambo na kato ba nganja mais maman abi le moi je regrette dans le domaine prophétique. Domaine prophétique est un domaine où panza église à Congo. Église à Congo se confie la prophétie. Premièrement, la prophétie c'est pour l'édification de l'église. Mais aujourd'hui dans le Congo, prophétie comme il faut détruire. Yo somoni mutoye biso que non. Nana de prophète mon été en église. Na si sauté ya. Prophète tu vois non. Alors les Canadiens va sa frère. Donc ta bolingana ki bozaki na ki chéri. Nzamba ata labino. Bosali prédot nzamba ata labino. Bosali mariage coutumier civil et comme la bénédiction initiale de l'église. Prophète a joué sa frère abi que non. Moi Sozana za moi sa fille no nzamba bi kabwana. Ah obi bisi ngana fa na bantu regretter na binza mena makamni siko sanini. Et cette église amto bingo keteya. Prophétie et kabola mabala prophétie zo panza ba famille le domaine prophétie zo boma église lokola ba comprendre que bana bere obi mukomonga na osamba nzamba ibisanga be batonyo somona on appelle si bango gloire na pamboli bango me batiki ngai ça fait très mal makambo Denis Lessi a raison il faut bazonga na nzela. Azan a raison. Est-ce que je pense pas que non Denis Lessi paye a commencé à le quoi en agence comme on a que baninga na ba Moïse ba leki ba Moïse mbiye bazo mata ba ri papa bazo mata ba Toms bazo mata ba papa na yo yazaki likona bango ba Léopold Mutombo kalombo bazo mata yaza na se tu vois pas que comme le kola moi azo lukande akitisa baninga et le mot basanza metu ba raté Dieu travaille na mon génération nyonso ezana bato nzamba elevaka toute génération. Tala, soko saisir opportunité, saisir opportunité. Ta unza mo memayo. Il faut tika la niveau nza mo memelana. So, omoni nza menenga zana ser, omoni nza menza très compliqué. Aujourd'hui, na koloba biso atobema benga so l'église amike. Je suis d'abord dans les néants, je marche avec le Seigneur. Gloire moko komiko ya, na komi pesa ba professeur Lukuta, na komo Lukata musuto ko za place nzambe. Oh tant komo za place nzambe nzambe fo sani, nzambe fo buka yo. Po muto ko kana nzambe mazate. Tant nzambe buka yo, o comprendre so bia muto linga le kanga fona sani na kitisa ye. Ba benga ko kitisa. Na kitisa to ko manenge mo non, ça n'est pas ça. Biloko komo sala e komi siko mabe. Et comme il m'a dit pourquoi? Parce que tu as abandonné ça, tu as l'obéla les Cambozate. Aliam Mongo Kabila, tu as l'obéla les Cambozate. Bangon Yos, tu as dit que clique n'a pas de Siga Papa. Tu as dit qu'un entourage sur l'église à Congo derrière le président Nani Kabila. Pasteur Kiziamina, pasteur Sonika Futa. Maman, Obi, au cas où Sangata opposant à la question, tu as dit que Denis Lessi le Bengo.
bango nyonso ba papa na biso ba kizami na kibila ba lia ba mbongo ba Albert Kakenza bango tout ba ve na biso tout ba lia ba mo biso tout et puis ba lia ba mo tout ba zaka derrière FCC derrière Kabila. Et aujourd'hui Kabila ça te ba monsieur akomo pesa position na bon tout ça c'est pourquoi Denis le savait mais même Kabila professeur Lokuta zone niveau un serviteur un prophète soit disant prophète de la nation il y a un prophète de la nation à la raté un prophète de la nation ok mais ma prophétie à Lokuta pas président de la République pour pas payer son bon il y a une église à Congo na valeur église à Congo na biso église na valeur le leçon va comme bonus église pourquoi pour na ba aîné il y a un bisa qui na émission moto sanga na génération de Josué il faut Moïse na Aaron ba kene pour ba Josué tout ça musala voilà mais est-ce que ceux qui totali lelo na ba prophète nyos surtout na ba pasteur na ba pasteur nyos minene pour na yo un serviteur de Dieu apôtre Ndongozali est-ce que tu penses que non il y a aussi des vrais pasteurs? Est-ce que pasteur a solo dans l'église est-ce que pasteur a solo a vraiment le peuple congolais? Lorsqu'il y a des fois il y a aussi des vrais. La canyon c'est exceptionnel à la et ça va au batambola na kati banga nzambe mais majorité ba sunu nzambe te cher. Une fois lorsque je voulais commencer mon ministère, l'église charismatique les chandeliers de vainqueur. Nzambe tanga pesi nga vision na kina solo na tata na nga molimo. Oh papa nzamba sa lobela ki de papa na ngai. Papa bisinga bike banda musala. Une fois j'ai prié notre nzambe mais je vais bâtir ton église où Dieu m'a dit tu vas bâtir mon église en limité. C'est moi makasi bat bayoka. Na nzamba bisinga bi je vais bâtir tu vas bâtir mon église en limité. Je suis quoi limité de première à 18e rizama l'église. Na banjo ebisanza me ngai trésor oyo na banda wapi ko tia église na limité. Nzamba bisinga bi na limité église ezate. Ah, apôtre trésor. Ma comment moi était comme quoi polémique. Église ezate ndengenini. Église ya frère na yo Moïse Mbi ezali, chapelle des vainqueurs ezali, 8e rue ya papa biso Léopold Mutomboka Lombo ezali, l'église ezebele ya Mikiepe ezali. Ah, obi pas si mon ayoka kasona be loko boy su ka ngana nzambe mais ngaza ka fidèle na malobo nzambe bisanga. Le Seigneur bisanga na limiter église ete. Na tuni Seigneur pourquoi limiter église ete? Nzambe bisanga bi majorité na église à limiter ba osalela nga na kati ya vérité te. Mateye komanga ka recevoir yamba okopambolama. Tala message ko lo apesanga Seigneur apesanga kolo ya repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Message à Jean-Baptiste. Namoko bisika na fan nzambe na bisinza nzambe message oyo pesanga oyo offrande na église ekota te kolo bana nga bi ngamoko na za offrande pona yo nga même na quartier ba benga pasteur Mathieu Yakanda. Pourquoi? Par rapport à message aujourd'hui na kati ya l'église ba pesanga ba benga pasteur Lité Yakanda. O Lité Yakanda pourquoi? Ce mtu asa kindumbo boyi yango ko mikeno atelemela ba vie privée na biso. Siko le na kati ya église ya Congo surtout na limite là poto eza na limite terrible. Eza na commune moko te na buzoba na église ko limite. Ba bêtise nyonso ba nduma bana kati ya limite. Ba impidique, ba to lukuta, ba faux prophète, ba c'est ba bêtise na kati ya limite terrible limite zo mona o. Ya mo ba no biso ngole kana te obi taka nga no sambela ndamba bisanga keno. Ba sanga me na mboko nzamba isanga batu mibale. Nani nana. Nzamba isanga batu mibale mutali boso nkola lobela nga prophète Onésime Ngindu na tsala monete. Na lobaki loko chaque fois na tsala monete. Dieu m'a parlé c'est prophète Onésime Ngindu a lobela nga likambo pasteur nani pasteur de la foi. Na oya théâtre. Na tuni Seigneur mais pourquoi Seigneur abisinga bina yo na bango bona liti moko. Na tuni Seigneur litani abi première mission na bina liboso c'est préparer mon église dans l'enlèvement. Deuxièmement c'est pour dévoiler les anti-valeurs na kati ya église. Siko ba lobela nga tumibala. Totolo mona na bango te. Mais anti-valeur wana bolukabo dévoiler wana moi te que comme jalousie le pasteur Mukunaza en prison mais Onésime azo ko persister kaka. Jalousie par rapport à quoi? Ce que ça m'a besoin de le bâtir. Non, quelle bénédiction. Il y a une différence avant la bénédiction et les richesses. Quand on a mutu on est allé pamboli. Na mission se retrouver. Non, après moi par rapport à quoi? Moi ça m'étonne lorsque batu beso baloba keno bozo ki on tema parce que ils sont bénis bino ba bénité. Non. Babi ba bokoma bino ba pasteur bokoma soara ba nduma bostela bango ba piège ba kangaka bango pasteur Mukuna azana prison parce que ba stela piège na batu. Totika biloko yo eloko bo église à Congo. Totika biloko yo. So sali mabo sali mabe. Pas de mabe to mboka na biso mtalo baka mabe boy. Il faut balandela yo. Non. Jalousie par rapport à quoi? Non. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. L'État. Si l'État poursuivre, même si on a sali mabe wa kanganga. Pasteur Mukuna oh, mais c'est comme tu sais mabe wa sani. L'État ça m'a ramené. Oh, Jean-Baptiste c'est bakanga, je sais que c'est moi qui bakanga.
yo kita ki bakanga Paul na Pierre bakanga ba Paul bakanga bongo parce que mukuna mutali bozo te bakanga na mboko amtali bozo Denis le so utu akomoloba yo biki ay mo prison à centre de rééducation tant prophète Denis le sa utu prison tant zo muté ka zongi na nzela nzamba enseignera ba tuna faso ebele na ebiso message o ebele ba okanga bango ngana yo to fana na plateau na yo et d'accord le 6 janvier 2020 na loba biloko basala nzambe beleza ba bisa mitaka bona mpoisa basala nzambe bele ba okota ba prison tant que tout ndolo bango kamo kanga mais aujourd'hui makambo na loba kokisami wana je me rappelle de ça o loba ngo bi mingi ba mitaka na bango ko bima libanda c'était le 40e le 6 janvier 2020 moi je dis ça ici na plateau na yo kaka na lelo to se retrouver on connaît vrai prophète par l'accomplissement makambo na lobaki ya makambo ko moko kisama sikoyo jalousie par rapport tala omotambo lobali comme bénédiction yebisanga na Jacob na Isaac na ngwazaki béni parce que richesse na Isaïe pardon richesse nyoso ya Isaac mtatira na ngwazaki Esaü Jacob abima maboko na makolo Jacob abima na lipambola monoko maloba mutuka eza bénédiction mutu asokola pambolanga na mutu ya miso ya moyen de transport moyen de déplacement esili sosi na kwa biolala pambola nzambe ce n'est pas ça la bénédiction béni par rapport kwa bato atambola bien te bazo mbonga lu ya kimoyibi mbonga lukuta mbonga ba professeur lukuta deni le ça le bien surtout lobani et communauté qui la bombe passe mais lelo yo question mo pesu na kati ya église kaka tomoni pasteur Denis le salobi tokendaki na vie kiziami na vie sonika futa to zwaki mbongo epa akabila tomoni pe kuna pasteur kiziami na leka sali vidéo et comme le quoi koswana pourquoi soni wana ezaka ka dia ba profession nzamba beka koyoki sa bango soni parce qu'apparemment et comme le quoi moi soni je sais pas na peut so bino ba pasteur boyo kongo mais biso bandimi pona motozo ka soni église ati soni bata mama Micheline Chabani que je salue en passant obi église à Congo est soni makasi obi biso ba otobi tozo ya lelo biso ba je suis to ya poto mema Israël na kati ya Canaan c'est-à-dire to mema peuple de Dieu na kati ya to préparer bon na sali pona to préparer bon Christian ya obi c'est comme si nzamba ko banga une fois je priais le Seigneur me dit sabi kabuya na pamboli bango makasi na tomboli bango na pesi bango gloire me batikinga c'est comme si biso to mo futa ba poka se mo boye Seigneur ko mo bango pambola biso biso pe to ko na mituko na ba mbongo c'est comme si to tika nzambe lo ba viola na basala non Moïse a suka na désert il faut Josué ya ko rele weblo nyoso ya ko bimisa mutakala bo nyoso libanda yo se mutakala po ndi fo ba mona ka vidéo na yo obimaki na mwasa ndumbo sala ki bo non tout ça ya bo lumbu ya bas oh so ki bo lumba mosanya me comme mal c'est ça la malédiction bo lumba mosanya me ça malédiction église Congo zo la salé pas tala malédiction ya Congo et église de réveil malédiction ya Congo et église jour ba sali nzambe ba ozonga na nzela Congo eza béni lelo mosanza me moko ta côté coronavirus est un pasteur ou un pasteur à la TV ça doit être cachiné toi ta cachiné pour banga mala les bonnes nzambe to banga nzambe na ba pasteur ba impidique sota ba bloko nyose comme ba vérité comme bima yango nzamba pambolela nga veut frère pichu mwanza na loba nga chaque fois aye makabika la tête to bango asakola ka bien avant mais ba benga ke mutabilo ba loba ba benga ke no a manquer ba sala nzamba ba ki très bien na toucher ba wente na simba ba joint ba to ba comme bimo ce sont des jeunes non de loin un oin de Dieu à cause de nzambe sonité comme nzambe za la soni na Congo do ya mosali nzambe moko te afin sa Congo lo ba sa nzambe Congo ba sa nzambe Congo valeur ezati OK na Brazzaville musuku ba kanga na Brazzaville Hollande na prophète ce que ça est un mboko prophète de la nation ana mboko na biso wana prophète Baraka Mogisho me ba kanga na likambo yebite apôtre ba kanga na likambo yebite kendane ko sa ba chana mwasi ba kanga likambo yebite mais comment quelqu'un ko prophète Baraka Mogisho prophète c'est bon. C'est un prophète. Baraka Mogisho première azara prophète. Nzamba Israël, Yesu salozonga. Pas c'est qui na Congo. Obinne wala musa nzambete na kotanta ko musa nzambete. Pasteur wana prophète Baraka Mogisho. Ngazo bana teva musa nzambete. Mais oui, ara musa nzambete. Il y a un ministère prophétique. Oh. C'est Moutora na lotomo ba yebaka. Premièrement na musa nzambete. Yami baleblo nyo sur la TV le kuta. Eza ba témoignage, eza ba prophétie. O tala na sani le kuta ba tna ba sana ba kop. Mais phénomène makiona yango na dimta koti phénomène makiona na mboko Congo eza ye. Bon, Denis c'est sous te po banda ba Denis on dirait. Mais bango nyo soti. Oh, maman, ara mosa nzambe tenga biso de benga commerçant. Mo ba bilo sala ko leki na nga mosa salon. Mais oui, bilo sala ko petite sœur na nga salango. Pour ça dans voyage na biso ko moni futa mbongo habita ngo benga nga efo esanga no miso to sala les aboye boye na simbelo ependa na loboko na ya na ye
na rien n'est pas témoigner petit terre na 4e na biso maman so bota biso baba se barami balé ya liboso ene na 4e na biso akosana ki zengi na église baraka mogisho notre diacre de l'église Patrick diacre Patrick alors akosa que notre peni na mibale limois na 4 église que prophète Samuel po nga peni zongi leki na nga asala do théâtre de masque à mosa nzambete que famille n'a pas beaucoup de gens ma bébé pourquoi mais c'est la vérité il m'a recours ça mais maladie c'est ça yet ce qu'on a besoin de ndeko ba vie ba mener et récemment petit on attend monsieur ba tout laisser ça va délivrer ça confesse ça qui notre diacre de l'église frère wana so moni ndenge frère na ko monyo comme puis na ba $20 ba $30 ba pesa bana batu alana ba secrétaire ba l'autre na kata ngazana na numéro mutwana ba numéro le kana TV so benga ngo ya mangote donc on a quelqu'un na TV ba tuso ba benga na bureau na ye donc ya loko ngano na fandi je m'excuse ngano to fandi na le kana TV na personne numéro na ngai o banjo benga juste moni prophétie l'intimité de quelqu'un avec Dieu ça se passe par la télé frère on m'a téléphone ça boy allô koloba tenza banjo yebisa ngai nzambo wapi quel Dieu et puis le mboka na biso c'est comme si deux ministères et ça musala il y a que le ministère prophétique na ministère pastoral mais apôtre na mboka na biso ça té évangéliste ça té docteur tout na mboka na biso évangéliste quoi caporal un soldat moko azanga fonction de soldat mulongo nzoka nani évangéliste ba classé parmi 3e ministère yebisa yango on m'a bêtise sur le grand Congo na manzambe il y a pas un apôtre à côté le alo pa na Congo atoma zate parce que église et fana pantoma et pas mosakolité maintenant avant de changer to que na sujet mon souci tu auras un conseil à donner à tes grands frères prophète Denis Lessi prophète papa ambiso soni kafuta le rockman papa so Albert Kankenza tout consort frère no Moïse Mbi parce que beaucoup ça presque âge moko si tu auras un conseil et on peut par rapport à ministère na bango par rapport à peuple de Dieu que nous sommes pour sauver Bisso, pour sauver Bisso. Quel sera ton message? Question Jésus, tout est à Jésus. Ancien serviteur Abraham, tant Abraham a ébissé Abi, Kendel ou la Rebecca Moissi. Bible Zolo Batan, ancien serviteur Abraham, à qui la Rebecca Moissi, il parlait rien que d'Isaac. Andolo baga Isaac, Rebecca, mon Isaac, Aramakiki, Rebecca, mon Isaac, Araba Fossette, Rebecca, mon Isaac, Sora Seka, Nanzela Lino, Bible Zolo Mukolo, Rebecca, Monaka, Isaac, va présenter Gaïté. Oh, le véritable Isaac, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour parler de Jésus. Oui, les lois soyez, église est dans la difficulté, oh, c'est lui notre époux. Église est à la difficulté. Donc, moi, si on a la difficulté, pourquoi? Tu as le voyage, tu as le vie, na biso, na place au temps qu'on Yesu, on va se remonter en combat. Yo, soit machia, tu es bien blo, on est sur Bossala. Nous avons dévoilé bino moko, conseil gratuit. C'est tu as le maramoussa banjolo bango, ti lobby. Et là, on a mais quand tu éclaircir biso kawana, bande ko bazara na ignorance ba yeba. Parlons de Jésus. Parlons de Jésus. Et on a battu kabal jif, ba na Égypte, ba battu kabal jif. Et comme on a difficulté tant comme Yesu na chez. Et qu'on a difficulté tant ba église ngo na lemma, monsieur na bandal, na ta ba commune. Lemma bandal moko pa na limité awa mususu wana matete bango batanga ko Yesu te bango zaka Yoshua Mashia mais solande Yoshua Mashia wana ya mamobele bo mami na kati on nous a dit de Jésus et na likolo za na mabena sa mabela kombo pesa miso ka kombo Yesu ba Yoshua Mashia ya ba surnom ndenga bo mapesa ka surnom o me ba Jehova bana ya ba surnom mais le vrai nom c'est je suis mais batanga ngo le suite. Et là, on a ça va s'en dire, là, tu préparer l'église dans l'enlèvement. Na minute tu commis message ni toté ya batu. Na minute tu commis. Prophétie on appelle ça quoi prophétie? Nzamba zo ebisanga na 2020 na mois d'avril aux États-Unis, coronavirus aux États-Unis. Quel est le résultat du ndima? Toté ya Yesu. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Na zo ebisa ba papa na ba koko na ba ndoko na biso tozonga na nzela to sala Yesu musala. Voilà l'apôtre Trésor Kabouya.
Hein? Nous avons dit que non, cette émission, ça fait énormément plaisir. N'a pas l'anza surtout. Bon, ben, solo et Jésus-Christ n'a solo, ça vous fait énormément plaisir. On a monié ça plaisir. N'a pas na maman loupa on surtout. Balobi les amis de Magali Congolo, Mike Nossa le jeune Pato depuis l'Afrique du Sud. Montaliko Nambon Wazate, Vivi Love depuis la Suède. Tu es à moi, ma chérie. Exaucé, femme fatale, ma petite depuis la France. On a des gens dans mon papa Valentin Congolo. Pourquoi pas Valencia, Aaron de moi, Bambo Tenabino Felco, Aïvé Onomale Karsi de Paris, depuis Paris, Pekakana, non peut Sabino Bambo Tebele, pourquoi pas na Raquel, nouveau venu, Raquel, Landry, Bino Nyosoana, je vous aime énormément. Alors, apôtre Trésor Kabouya, parlons maintenant de la divorce na 4 églises. Lelo église divorce la Bassali Nzambe ya Congo comme pas possible. Pourquoi est-ce que divorce est commis Makasi? Bassali Nzambe bakomo bala 3, 4, 5 fois. Oui, pas si Makasi mboka na biso ya deux fois otala boye. Si ya la geno Nzamba benga to ko salela Nzambe te. Pourquoi par rapport à ya ba ene na biso? Oui, pourquoi? Oui, makambo to te arabatu biso Bassali Nzambe to sala ngote. Makambo to te arabatu. Divorce ezara permanent dans la Bible. Divorce est côté la momani. Lorsque Moïse a mis en Israël en Égypte, Sotani Mokanda Deutéronome chapitre Deutéronome je crois et cause à la bas 23 ou 28 si je ne me trompe pas. Lorsque Moïse a mis en Israël en Égypte, Bible lobani. À cause de Moïse abandonné il y a problème belé Moïse a qui mutu et muté meko sukaye Moïse a un problème belé penza makasi na vie na ye à cause de rapport Moïse a lobi babi soko moni esi maté bosa nini bokabwana dans quelles conditions nga to nga no mosa mobile na salelo lettre divorce na sali lettre divorce na peshi yo et puis lettre divorce on voyo za d'accord nango soko d'accord nango te c'est que to kabwana te. Ça appelle le tir na loi na biso loi et divorce toli moi quoi boy divorce et rapport. Et la loi ya Moïse, c'est Moïse qui a commencé ça. Tellement muté mais zaki makata msusu mosi na ba potana ba peksa ba yo kate Moïse abi soko moni esimba te bo kabwana. Mais lorsque Jésus-Christ a yo ya Matthieu chapitre 19 verset 6 Bible zoloba mokote akabola o nzamba sangisi. Bible zobani abi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme les deux devenons une seule chair c'est-à-dire ngayo ngano to komi nzoto moko c'est que moi to kabon les ate oh nzoto moko c'est possible kabonnet na zabu yebisa nzoto ngai kabonnet à part l'ivoire c'est ça si quand le divorce Moïse y aura conduit Moïse à Pessi en fait il y a dans ça Bible ezaka likukuma Moïse au biso ba il faut to interpréter Moïse a dit quoi. Lorsqu'on divorce na mwasi na yo to na mobali na yo soko lingo bala il faut mwasi wana kufa soki akufi ni obali neti ngabo na mwasi na nga na divorce na ye pona bala mwasi mususu il faut mwasi na nga kufa so akufi te c'est que moi na bala ezate il faut tika la veuve il faut tika la bongo maman tika la veuve si wana kokufa do songa na soki mwasi nga na kufi nde mwasi to kabonga na bali mais songa na kufi te mwasi to kabonga na akobala te yango na pasteur Moïse Mbi azwaka tapo na kobala po banga ka eloko wana akufela mwasi non abanga kobala po soka biba divorcer po comme on dirait divorcer en l'église tenabi abanga kobala sens que soka bala ni po so ba divorcer va bala attention neka so bala il faut divorcer attention ngwana que soka bala il faut divorcer. C'est une question. Non, on a pas posé une question. L'émission nous a ta place now. C'est mon temps poser ma question Ezaranga. Allez-y, continue. Si on a tout ni, il y a l'autre yakubo aboya kobala que nous soit maman, ko ça la namba célibataire ya passé. Ah, mon frère, ko ça la namba célibataire ya passé. Ce qu'on va domaine on a le mariage. Ko ça la namba célibataire c'est difficile. Ne pas le kobala non. Oh, et bon ce qu'on a Paul. Ils ont Israël. C'est pour nos salles la nzambe bien il faut na balle bah j'étais on m'a dit tout ça exposé et pas nzambe et pas Satan et pas batou na tango kalande ba para bando lingate bana ba sa nzambe melelo te lelo surtout kaka domaine prophétique ah ça nzamba Salomon ngolo tam so mo elongi bien ah mais bah c'est il faut ça monter mat ce que bala c'est pas normal oh les mariages à institution divine
Mariage est une institution divine. Bible zobani. Abi soki muto abali a honorer engagement ya nzambe, à respecter parole ya nzambe. C'est Dieu qui a créé le mariage. Pour ne pas dans mon côté. Il faut qu'est-ce qu'elle a que la Ève mupandi. Abimisi Ève na mupandi ya Adam. Et bon le loke boya mariage. Est-ce que le pasteur va commis ko bala 2 3 fois parce que dans autant comme pasteur mon côté avec pasteur né dans une église na 9e rue résidentielle a bali plus de 5 à kabonana basi. A bala ka kabonana basi. Mama wana ben pidik. Mbeto libali za pona mobali moko. Mwasi moko wana baba impidik. Oh, et bah toi comment c'est impudicité abata ma bombe on a simanini ya Bible. Amoni ça ne va pas bien non. Le col on a lingé déjà to umelinaye na sakani de yana into boya na créer les rubriques. A boya na akelinga mon mso. Ah ben impidik abata mana sima mariage. Baba la rade photo baba la une fois. Nga kanga na ebisa ko kanga ngaba obo kanga ba photo. Jouna bala so muninga ga ko na sa divorce benga ngana ya. Benga ngana ya. Wana ben impidik. Butsa mesate. Tout est abatuni. Si ko yo ce pasteur au Kaboni, ndimelo que non papa nana kabona mo sinanga seko yebise ke boka bona. Parce que yesu yemo zo bana matimatia lo banabi mutu mote akabola oyo nzamba masangisi. Na bandeli bien, mutu moko te akabola oyo nzamba masangisi. Matthieu chapitre 19. So bandi na premier verset. Matthieu azoloba comment loi ya Moïse. Et pesa ki ordre ya batu basani, ya batu bakabona. Pour na divorce. Mais Christ a yo babi mais ngakolonde na lobby. Ce qui obali oko kabona mwasi noté. Ce que yo pasteur soit disant oté aka Yesu. Yesu nga lobi ke ko kabona yo ke kabona mwasi ne. Ozo yo kanzambe to zo kanzambe te. Le tout monde appelle ba femme ba serviteur de Dieu ba comment ba ex-femme mais l'autre moni Peniel ou azaki moi ça frère Mike Kalamba il n'a tout parce que vous appelez serviteur de Dieu et dans un domaine na bino so zaki muta mokili en tout cas na tout na te mais na tout ni pas serviteur de Dieu moi c'est le ba kabwana. Mais moi ça commence à baper des fonds que senga mbongo baper ça y pour soigner moi na yo étant que serviteur de Dieu ça no pe kota moi pour ça Mike Kalamba indam mais ça point de vue nous par rapport à serviteur de Dieu ko senga mbongo ça lui appelle de fonds moi na zo bela batindele mbongo pour soigner moi na $12,000 ba sengi na batu na internet muta madame moi ça appelle de voir $12,000 pour soigner moi pendant que papa moi nazali yo étant que serviteur de Dieu. Mais n'habite ce qu'évangéliste Mike Kalamba est incapable à payer $12,000 pour soigner mon. On a besoin juste les gars à salarié. On a besoin juste à salarié et bon. Mais on va pas na famille mbongo. Eblo a soni. Moni mutum susu, moni ta mabese koti de se koti. Tolo baga mabete, ta mabese koti se koti. O sa la vie na yo. Mosanda matela sa vie na ye. Et surtout ta mutalegi na TV. Obi moko de niles que soit à lubara trop. Mais à tout le monde m'a bécoté qui a l'équipe na TV à sengi pardon. C'est quelque chose où yo et tout ça ramonter manzam pardon. Au ce moment de sengi pardon, muto za da renommé à sengi pardon, mais surtout dans média sengi pardon. Il faut que on ba mo santo katina. Lorsque le frère Mike Kalamba l'équipe na TV, l'évangéliste l'équipe na TV à sengi pardon. À s'excuser malgré tout le tour à sa défense mais cette fois-ci à 5 qui parle ban nzamba limbisaye et sili tika musala na conseiller c'est tika musala nambe asala vie na ye na ko pesa bando na biso ba c'est le conseil c'est yeba ke mutu nyoso bimaka na nganga nzambe andeo ya mariage to bimaka na musali ya nzamba bala otazo ka makangu yeba ke so taliba to na nyoso vie na bango bongati conseil gratuit na pesa yo ma sœur na bi ko zo landanga o sepelaka na frère moko po yemaka o sepelaka na pasteur moko po ateyaka o luka ko ko isa mosali nzambe eza bien mais ce que je vais te dire mutu nyoso bimaka na mosali nzambe vine bongate pourquoi mosali nzambe rada sacré bolumbu ya mosali nzambe c'est une bénédiction pour sa femme mais c'est une malédiction pour toi l'église. Oh, tant que ben alobela yo muto landanga yo muto lukata muso sali réputation ba sali nzambe tu dois faire très attention. Psalm de David azoba psalm de David abi ne touchez pas à mes oins. Ne fais pas mal à mes prophètes. Tu dois faire très attention. Yo muto zo toujours au salira ba sali nzambe. Ozani ministre, ozani mosali nzambe, tu dois faire très attention penza en tout cas ser penya bisiko ozali penza na ke biso le roi mosali nzambe. Bozaki na relation nan de ko Mike Kalamba bo kabwani esimbité frère afandi yo po fandi o sa vie na yo ko lukate o créer babiloko moko bona sima ya komba mwana parce que moi noko c'est la makamwana. Nzamba kabel ba frapper na mwana wana. Je te parle maintenant comme étant un apôtre de Dieu. Lorsque c'est la mwana makamwana mwana wabela pendant que mwana wabela te yaba nzamba capable de moment mwana wana.
Tu dois faire très attention. Et puis, bateau yo belle la TV que non, au sein à l'usungi na internet, ba sunga pour 12 000 $, au sunga. Est-ce que moi na zangi 12 000 $? Est-ce que zangi 12 000 $, to bengue penya que non, maladie ni on d'ailleurs ya mon senga 12 000 $. Tika lokuta ko c'est. Boni ba vantir boy. Ngana ko ba ba tata mino kana mbongo. Que bonne famille moko riche, bonne mbongo belle. Est-ce que vous êtes incapable de entretenir moi na azo soin? Pourquoi? On a juste besoin de salir réputation ya frère Mike Alamba. Et puis nous conseil on peut ça mosala ndambe papa. So on a mbongo peut ça c'est. Pour comprendre que nous c'est obi et logo za combattu photo bango et logo za combattu c'est la grâce que tu as. Grâce aux gens on dessert au bundisa. Il faut être sage. Homme sage va le mal de l'homme puis il se cache. Soit on a 12 000 $, Kabela Serre. Et ça pour ça au sunga moi Kabela Serre azara moi nazara maman moi na pour quand c'est mon internet. Merci beaucoup. C'était là l'apôtre Trésor Kabouya a édifié Bisso, a pesi ba conseil pe a dévoilé Makambo ezalaki caché. Moi Magali Kongolo j'ai toujours l'habitude de dire que non, les propos tenus par l'apôtre Trésor Kabouya ça ne concerne que l'apôtre Trésor Kabouya. Ce que ça a besoin que ça les remarque. Tous a besoin peut ko sungaye na moi quelque chose na moi western na moi nini pour la musala nzambe en tout cas Kalami de na ozong c'est les micros après ça quelques salutations et puis après ça numéro na à contact pour na bateau bazan besoin de contacter pour ba ba église non ezalaka wapi mais wana oyebi ça ba on na téléphone na bateau ba luka naza contact na bicho ezali plus 243 89 45 80 744 plus 243 5 80 744 sur bengi oji apôtre Trésor Kabouya naza pasteur responsable ya église bateau ba ko benga wana parce que ba maman pasteur osilikate. C'est un moment de la monanité. Ah, on s'est marié. Ok. On marié, on a marié, on a marié, mais on a marié, on a la peau, la peau, tout ça, on a bien. Tout ça, comme église, église charismatique, les chandeliers de vainqueur. Ce qu'on a pour soutenir Bicho, et sa vision, to bande sika, musala, on a mapesi Bicho, na pour ça, on a mbongo na yote, tout ça, la peine de me prendre mbongo te. On a sur Bicho na micro, on a Bicho na baffle, on a Bicho na kitty, et l'on a Bicho les seules places au kobo mbongo. Et bien quand moi mimi m'a donné soit poto, au PC musicien mbongo mbongo yembe lao. Tant mbongo est si là yo, musicien à beto kara, mais les seules places au kobo mbongo on est dans la banque à lola. Et bah que so PC nzambe un jeune nzambe wafuta yo. On a pour soutenir Bicho. Le pango to ça église c'est comme pour l'instant, tu as un bon côté, tu as loué le pendant nous fout à $500 mais si on dit que non, on contribue même à $1 na yo, $1 na bien non Thomas, na otin de la yo et zamalam. Zamba pambola yo mutu Olandi Biso, zamba pambola chaîne oyo, chaîne obi Kleboa TV, Kleboa TV, kleboatv.com. Kleboa.com. Zamba pambola yo, zamba pambola journaliste na biso maman Magali puis zamba pambola papa na caméraman na biso image bien que Dieu vous bénisse nzambo na salle la ka apambola bino ya mingi mais eloko na obeta c'était Jésus-Christ rêve bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tout faire mais répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, c'était là l'apôtre Trésor Kabouya. Vous avez édifié, vous avez besoin de ministère, vous contactez. Balobi, moi, Magali Kongolo, je vous demande de vous abonner massivement sur cleboa.com. Vous ne serez pas déçus. Désormais, Nazobeta CT. Désormais, retrouvez Magali Kongolo. Ici, on a deux adresses. Cleboa.com et puis Magali Kongolo TV. Merci beaucoup à notre caméraman Nat, merci beaucoup à toi, le caméraman qui était derrière cette caméra. Merci beaucoup à Boss Lady, Pichu Mangaya. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Tonton Banda, Balbi, Bambo Tenor, l'invisible. Quant à moi, Magali Kongolo, je dis un grand merci. Nabatuto Balinganga. Sinon, d'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur cleboa.com. Bye bye.